beaucoup ma grande famille. Bonjour, 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 bonsoir. Bonjour, bonsoir. Na pesibino bambote na Congo na Yesu Masia. J'espère que vous allez bien partout et pas yoa pour besoin na banda pour la famille, na bawapi. Nzambe azokoba toujours na kobatela. Voilà quand on toloba que ceux qui toye lisusu lelo, cela veut dire que toza envie nzamba batelinga abateli yo. Donc na yango toloba toujours qu'il faut topesa d'abord nzambe wana merci na souffle oyo apesi biso et après nde tokoya mpona kodévelopper oyo ezali sujet na biso ya mokolo ya lelo. Tendre Père topesi yo merci, merci l'homme de Galilée, merci incomparable Dieu. Nzamba lola nzamba nyonso nzamba bomoi na biso oza malamu oza bikamu oza Seigneur papa mobateli mosuni malamu eza yo merci na bomoi ya papa mama ndeko mwasi mobalo azili bako ya kolandanga oyo obateli oprotege to recommande mama na biso ya masolosi na loboko na du début jusqu'à la fin tendre Père yo nde lobela biso tiketi oyo tozoyoka na ntango yawe totia na misala ebotambola kitoko kati na bavi na biso na mabota na biso tochasse puissance nyonso ezoconfession te ezala mosika na biso règne na yo et à la partage na biso début jusqu'à la fin dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà nzamba za malamu. Nzambo azobatela biso ntango nyonso oyo azobatela biso azopesa biso pema azopesa biso makasi azobundela biso azolongisa biso esengeli na biso tosala nini tokumisaka ye kaka topesaka ye kaka merci po ye nde abongi nango et voilà na yango tozosenga mpe na baebanso oyo nano s'abonner na chaîne na biso te lelo peut-être kozala mbala na oyo ya liboso to pe déjà olanda vidéo moko mibale mais nano osabona te tozosenga vraiment tosabonner so okoti na chaîne olandi vidéo bénéficier na quelque chose en tout cas ko hésiter te s'abonner partager liker, pourquoi pas commenter nzambe alola akozanga te na kopambola yo papa mama ndeko na ngai ya mwasi pe ya mobali excuse pe ya mobali nzambe akozanga te na kopambola bino. Voilà, merci beaucoup ma grande famille. Lelo toye vraiment pour tolobela soins intimes et corporels. Voilà. Vraiment c'est très important, c'est très important et ça vraiment important makasi nakati na ba vie na biso na bon moya mutu vous allez vraiment soin vous allez bopeto koyeba ko s'entretenir koyeba ko soin na nzoto na yo ça vraiment bien et ça très important et tant que le bara soin boye tant que le bara bopeto ya nzoto tant que le bara soin ya nzoto na yo et tout tant mususu na net na ba côté ya ba papa bakanisa que mingi makambo wana ezaka mingi côté ya ba maman okaka mingi ezaka côté ya ba maman ezande côté ya basi mwasi nde fois soin oui c'est ça moi si vraiment fois soin nzoto na ye kitoko moi si vraiment fois soin nzoto na ye malamu makasi mais eza kaka na mwasi te et mwasi bango mibale na mobali tant que tolobaka boye tozolobela ba maman tozolobela pe banani ba papa parce que soin nzoto eza ya mutu nyonso eza ya mutu donc mutu nyonso oyo aza na mai na makila azotambola na se na moi oyo mutu wana aza censé ya s'entretenir bien ya kozwa soin nzoto na ye lolenge esengeli mwasi lokola wapi mobile alors lelo tolobi tozolobela soin ya nzoto donc cela veut dire soins intimes et corporels. Lulingi ya kosukola to pe ya kozwa soin ya nzoto na yo kobanda na kati kino libanda donc c'est très important. Voilà donc bopeto ya nzoto ya mutu eza mutu ya makasi ba maman mwasi tango za mwasi foye baketa moza mwasi azaka na ba critères ebele o esengeli ye à répondre na yango de même na mobali donc cela veut dire mwasi alumba solo te mobali alumba solo te mwasi alumba solo te mobali alumba solo te mwasi mususu ozane ozosola ne oza pembe na ye ozokaye azobimisa odeur moko boye azobimisa solo moko boye oyo ezosunga yo te oyo ezosunga te oza mwasi oza na mobali na kati na ndako osokolaka nzoto na yo ndenge nini papa oza mobali oza na mwasi na kati ya ndako ozwaka soin ya nzoto na yo ndenge nini eza na mibali mosusu aza papa un responsable papa ya bana mwasi na mobali na ye me makambo kosokola mwasi na ye kafo banda koloba kende kosokola lelo sokoli te olalisali te lelo sokoli otie mai na nzoto te mais un responsable papa mokolo eza vraiment kitoko te
eza vraiment kitoko te eza pasi alors que mutu fo ayeba s'entretenir alors que mutu fo ayeba kozwa soin ya nzoto na ye alors que mutu il faut ayeba baqualité ayeba bacritère nini oyo akoki korépondre na nzoto c'est très 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 important c'est très important lelo tozolobela soin ya nzoto mama papa ntango okotaka na douche na yo ntango okoti na douche na yo mutu mpenza normal oyo nzambe asala mutu ayebi ke azwaka soin ya nzoto ne ntango akoti aki osokola na kati ya douche na ye ntango akenda kosokola azangaka eloko oyo te azangaka citron te azangaka citron te c'est très important mwasi lokola mobali azangaka eloko oyo te eloko oyo eza oyo mutu akoki kozanga yango kutu na ndako na ye te citron eza eloko oyo moto akoki kozwa babiloko oyo bamindele baosala biso eza nango bien ezoya kotia koparfume kotia basolo kolongola mais eloko oyo eza naturel citron eza eloko oyo eza naturel et surtout soki toyebaka te citron ezalaka éclaircissant et etelisaka mpe donc kotela oyo nga na oloba ya citron eza kotela ya tioko te s'il vous plaît eza kotela ya tioko te eza na baparti mosusu oyo esengaka koutilize citron mpona koéclaircir baparti wana donc voilà eza teke ntango nalobi eza éclaircissant etelisaka mpona tioko non ce n'est pas ça donc citron eza na baparti oyo esengaka kosalela yango mpona koéclaircir baparti nini tokoyeba yango awa tokolobela yango lelo awa voilà donc mutu ntango aki okota na douche na ye po ake kosokola na ntongo lokola na pokwa eloko ya liboso oyo esengaka mutu abanda nango azangisa yango te ayebana kobanda nango eza tout d'abord biloko oyo mibale biloko oyo mibale oyo ezosunga yo ezosalaki olongola solo nanu na monoko na yo soki olalaki olamuki butu mobimba ya monoko ezala ya kokanga butu mobimba pendant 8 heures du temps nayebi te 9 heures 10 heures du temps ere nini olalaka ere nini olamukaka donc monoko elobi te esololi te esali eloko te kutu eza kutu na bato mosusu monoko na ye même pendant la journée soki azwi ata ne fiske quelques minutes ya oloba te ya osola te so monoko ekangami ntango aoloba boye osentir mo odeur moko boye ebimaka osentir mo odeur moko boye mo eloko moko boye ekobima donc cela veut dire que na douche tant tokendaka kokota ezala na ntongo ezala na pokwa tobanda tout d'abord na brosse à dents na Pepsodent donc osokola nanu monoko na yo obandi nanu kosukola monoko bayi nanu kosukola monoko bandi kosukola monoko na yo oniki monoko na yo lolenge esengeli awa na moya lelo tozala suna eloko te nani makambo teke oyo oki osokola pardon oki obrose mino otie mungwa makambo akala ezala susu te brosse à dents na yo na Pepsodent na yo oki osukola monoko no nika monoko no lolenge esengeli sokolelanga monoko no malamu nika monoko nika bakati bacoin surtout bato balalaka alali pardon alie na butu aki olala brose te eza mabe faut kobrosaka 2 fois par jour faut qu'on brosse 2 fois par jour parce que tant que yo lié na ba biloko ekoti na mine ekangami na mine tous les 4 coins ya mine tous les 4 coins na ba mine n'en parlons pas donc cela veut dire faut qu'on brosse tant que ekoti na douche na nika monoko na lolenge esengeli nika monoko bato mosusu banika monoko ye mpona ye konika monoko ezaka à gauche droite liboso esili te monoko banikaka likolo kuna na kati kuna kotisa brosse na yo bien mpo elongola basali to ekangama kuna même si obrosaki na butu avolala c'est très important parce que ntango olali na butu wana ntango monoko evandi ya kokangama elobi te nini te bakushe ebotaka bakushe koboto bakushe eboti bakushe alors bakushe ana olongola wana ntango ozonika bien te ndomona bato mosusu monoko yaka solo alors ere okoti na douche ozobrose nika mpe na position okitisa matisa sala boye kita nango mata nango donc ozonika monoko si s'agit ya kotia mpe Pepsodent 2 fois ce n'est pas un problème oniki omoniki ntango orince 2 fois Pepsodent eza tobakisa obakisi ozwa soin nzoto no ozwa soin monoko na yo voilà donc ntango oniki na lolemo oniki lolemo bato ebele bayebaka te ke lolemo nde dégage ya solo
lolemo nde dégage à solo okonika na ominu na ozwi 10 minutes onika minu mais soko oniki lolemo te lolemo nde dégage à solo makasi lolemo ezaka na solo makasi donc yango nde esenga pena kozwa pe temps ekosani ya konika lolemo niki lolemo malgré niki lolemo ndenge wana malgré niki yango ndenge wana alors faut kozala pena oyo mpona kotire lolemo na yo po eza na bato mosusu osala na brosse à dents 6 mois 7 mois 5 mois ya azalaka na brosse à dents moko wana asala alors brosse à dents maximum ezalaka 3 mois ou 2 mois moi personnellement ngai ezalaka brosse à dents mosusu nasala yango ata 2 mois te nasala yango ata 2 mois te pourquoi soki na sentir kaka brosse à dents eza pena su na minu te po brosse à dents so eza sika ntango ozosima tosantaka minu non osentir eza minu moko boye alors ntango nanikeli déjà moi quelques jours ngai so na sentir ke brosse wana eza su minu te nachangeaka na nga nachangeaka mpo nazala na mposa ntango nazokotisa na lolemo na nga naosentir na minu na nga naosentir ke ezokota bien na bagencive na lolemo na nga nazosentir pena ke ezotuta mpenza ezokota voilà donc yango moni brosse à dents ezalaka maximum 3 mois 2 mois déjà il faut changer brosse à dents na yo ape tokokota mbula sika il faut tala brosse à dents wana oza nango okota nango mbula sika so bandai nango na décembre voilà eza problème te okota nango ti janvier mais soki eza brosse à dents ya septembre octobre novembre papa mama mitala eza déjà ya kobwaka voilà donc brosse à dents déjà sango eza su minu te omona ntango meme onika lolemo na yo etela te lolemo ne etikala pembe alors que lolemo ezaka rose bien rouge couleur wana ya voilà donc yango omonaka ke soki brosse à dents eza su minu te eza susu makasi te ezonika su bien te ata oniki lolemo na ondeni lolemo etela o te lolemo etela te etikala pembe na yango fo ozangaka oyo te fo ozala oyo ozotirele yango langue eza na kote nango basali yango ya kotire eza eloko mo ça coûte moins donc ozwi yango obandi kotire langue na yo ozotire langue na yo tous les deux côtés deux coins kati otire lango mpenza langue na yo lolenge esengeli otire ata 3-4 fois yo moko okeba na miroir otemi na miroir biso lemono otel lemono rose mon couleur à kitoko yo moko déjà sepeli nango voilà donc c'est ça pour le lemo ce qui a to niki on a brosse so niki yango bien te ba pembe pemane etikali une fois que otika ngo lo mona mokie na mona kotango eva de kangi susu wana eyaka solo esaka solo alors bino pe bato yo moko za conscience oyebi ke lo lemo na yo monoko ne bimisa solo tout de girofle eza wana ba bain de bouche eza wana malheureusement na yo vana na bain de bouche te ba bain de bouche eza wana tango sisi ko sokola minu na yo sopa bain de bouche na monoko ba vidéo eza déjà na sina l'accent wa plusieurs fois otie bain de bouche na monoko o rincer monoko otie bain de bouche ata 2 fois otie yango o rincer monoko ya suka o rincer monoko boake si monoko netika na fraîcheur et quand na fraîcheur so ko zata na clou de girofle cela n'empêche ata aussi si ko lia au venti bozo ata dembu ma clou de girofle au venti au boaki na monoko o bande na ko sisi yango bande na ko sisi yango et ko sunga o elongola ko mauvaise haleine et puis esa nini lolemo na ezala toujours propre pe kitoko voilà alors tant aussi si ko brosser lolenge wana tant aussi si ko brosser après avoir brossé osa siko nini okoti siko yo n'étape ya kosokola nzoto n'étape ya kosokola nzoto wana nde tolobaka ke nde na koloba tout à l'heure ke faut kozangaka citron te étape ya kosokola nzoto na ntango olongoli bilamba na omi rince nango longola na bamolunge wana olalaki nango tokaki nango obi otambolaki nango je sais pas mi rince nango na mai mi rince na mai après nde okoya kozwa citron. Après quoi qu'on soit citron, mais avant qu'on soit citron, il faut d'abord qu'on vérifie est-ce que vous avez un poil na sama peka, est-ce que vous avez un poil, est-ce que vous avez un mot, voilà, il faut qu'on vérifie. Alors ceux qui ont vérifié, vous avez dit que vous avez un poil na yo na no kata kiti vous avez un mot, vous avez on a besoin oyo avant oya na ye, vous avez on a besoin ya nini ya lame big gilette on a besoin na pour na raser alors pour na raser il faut voir ba ketan nzoto ba poil ebota kabo excusez ngai
tango ba poil ebotaka boye na nzoto ezaka ba poil sauvage oyo ebotaka na nzoto ezaka ba poil sauvage oyo ebotaka na nzoto ba poil sauvage oyo ebotaka na nzoto esengaka kokata yango na brutalité te esengaka kokata yango makasi te de peur ke ezokisa yo esala bambuma mikusa wana etiaka mal à l'aise mikusani tiaka mal à l'aise ozana kimia te partout ezana ndako oza obibido ozana kimia te donc okosupporter mikusana te alors yango esengaka ntango ozokata avant okata bapoil na yo ezala ya se ezala wapi il faut koutilisaka soit savon soit gel douche na yo soit savon soit gel douche ozwi otie na se ya mapeka otie na se ya mapeka ntango otie yango na se ya mapeka nde kosalaki elembisa yo mpena osimba osenture ke bapoil elembiseli yo bapoil alors ntango elembiseli yo bapoil nde sikoyo ozala na besoin ya big jet mpo osala nini okata yango pose pourquoi ozokata bapoil ya nzoto na yo moko ozokata yango loko ozoboma nde taba atako tososo apo moitan tobendaki bapoil mais quand même faut osala yango avec douceur na yo nzoto na yo ozokota monda ezaka mpe nini faut kata na douceur déjà ntango otie savon wana fo yebake savon wana déjà po na yo mpe ekomi déjà na miniti wana parti wana po ese elembi donc surtout babik gilet oyo mpe ezaka mino koriske donc cela veut dire faut sala yango malembe na douceur okati bapoil na yo ezala esama peka ezala parti oyo nyonso bapoil ezalaka oyebi kote bapoil ezalaka oki osala nini okati olongoli yango ntango olongoli yango nde sikoyo kozala na besoin ya citron alors soki outi kokata na miniti wana bapoil otia moko citron boye epikaka soki yo moko yebi ke okokosupporte acide wana nde kopike yo ntango outi kokata ce n'est pas un problème pasi yango mpe eleki mpe pasi ya obota te ata mpe bapapa eleki mpe pasi ya oluka mbongo te voilà mais soki oyebi ke okokosupporte yango te osala nini ozwi sikoyo ozwi kopo moko na douche parce que na douche na biso fo pa tozanga bakopo okozwa kopo moko ya boye oza na kopo moko ya boye otie ata mai ata katikati otie mai ata katikati ozwi jus na yo ozwi citron na yo ofini na mwa mai wana ntango ofini na mwa mai wana ebomi makasi ya acide wana ntango ebomi makasi ya acide wana nde kopermettre yo onikela yango mapeka mpe onikela yango libanda kuna na kati te libanda voilà po oti kokata etu kolongola mpe ba mauvaise odeur voilà donc soki otie directement bongo ekopike yo soki mo yebi kokosupporte kopike wana eya problème te oniki soki yebi kokosupporte kopike wana te boma makasi ya acide wana na mai ozwi mwa kopo na oyo ya kopo ya douche otie mwa mai ofini citron ebomi makasi ya acide wana nde onikeli mapeka donc sola citron etikala wana ekosala ke olumba susola nzoto te voilà esala ke olumba lisusu solo ya nzoto te après côté ya bamama ezala côté ya bapapa mingi bamama biso mama oza na tolo ntango osali bongo citron na ndambo fozala na citron ata moko bwa monene divise ou bien mibale ça dépend ndenge yo moko komonela alors ndambo mosusu oyo kokata wana nikelele yango nsima matoi nika na se ya poitrine na yo oza mwasi otokaka otambolaka ntango otamboli wana na se ya poitrine etokaka ntango mosusu ekokenda konikaka yango mpena makasi te onikaka yango mpena te oswaka mai osopi atomboli kaka bosaliwe te zala na bitide onika ngo na citron yango moni mpasi mosusu yo moko omona ntango mosusu so oza wana otomboli poitrine na otala na se besala banoir esala banzela noir po otokaka chaleur wana mais onika yango lolenge esengeli te donc ozala besoin ya citron chaque jour so ozonika yango yango nalobai na debi ke citron eza éclaircissante baparti mosusu esengaka kosalela yango mpona koéclaircir baparti wana yango tokomi tobandi okende voilà donc okozala na besoin ya citron na baparti wana neti na se ya poitrine wana tanke mama mpona koéclaircir yango fopesa mpe papa sentiment poitrine ntango omona eza teke atomboli bwaki kuta couche mo ya salite evanda wana akekuta baposo esa elokwa eza kitoko te nikaka yango na citron aussi citron oniki na baparti wana na se ya tolo wana oniki na nsima matoi oniki na nzoto oniki donc omonake ozala na solo te oniki wana entre jambe na yo entre jambe oyo naolobela ezala ya mwasi ezala ya mobali parce que eza mibali mosusu bazalaka minene
bapapa bazaka minene bayebi bazali bakangama pe na katikati ya makolo kokangama katikati ya makolo ezalaka mibali ezalaka na basi te mibali mosusu mpe bakangama katikati ya makolo viki aza moto monene ana mipende minene ozomona yango mona mibali mosusu bakokaka kolata baboxer te ye mpenza na kati ya pantalon na ye atiaka mpenza suki loti mpenza esuki awa ozomona ekiti mpenza esuki apo aza monene efe mpe ya nini wana voilà donc cela veut dire que ata bapapa na katikati ya mipende biso bamama na katikati ya mipende na yo wana zwa citron palola yango nika mpenza nika ntango niki oza mpe na besoin yango na bi citron fo ezala ata mibale oza mpe na besoin ya citron mosusu mpona konika na nzela no ya nsima bino bato bolobaka nzela ya nsima esilaka solo te esilaka solo soki moto ayebi osokola esilaka solo soki moto ayebi kosentreten esilaka solo soki moto asalelaka citron asalelaka na eloko tolinga tozwa sikoyo voilà donc ozwi citron na yo niki baparti wana ne baparti nalobaki fo ezala etelisaka etela na citron voilà oniki yango oniki na nsima wana oniki na nsima epuis likambo nauti koloba ya koepile likambo nauti koloba ya koepile toyebaki ntango kosala epilation ntango ozo epile wana na se ya mapeka bapoile ase ya mapeka bapoile ya liboso fo boyebaki na nsima mpe ezalaka na bapoile oyo ebele bonegligeaka na nsima bapoile ezalaka na nsima yango ebota mingi te ezalaka singasinga okota boyoki yango singasinga ebele baneglige yango me bapoile wana mpe ebimisaka solo epuis soki ewumeli esalaka pembepembe komaka neti pembepembe neti moto aobima soki ya pembe sika osala pembe neti moto aobima soki ya pembe sika ale ozwi yango mpe fo kataka mpe na nsima wana fo kokataka mpe bapoile oyo ezalaka na nsima wana mpo meme yo moko ntango osokola osentir ke lisse osentir propre alors fo kokataka mpe bapoile oyo apembe ezalaka na nsima wana oyo evanda wana yo negligeaka fo kokataka yango voilà tokei ntango oniki na citron wana liboso oniki na citron après sikoyo kosala bongo nde sikoyo ozala na besoin ya gel intime ozala sikoyo na besoin ya gel intime mama ezomonana te voilà j'espère que bomoni komona yango ezali Saforel ozala sikoyo na besoin ya gel intime ngai nalobi kaka te ke fo salela Saforel eza choix na ngai Saforel eza choix na ngai moto na moto aza na choix na ye tozo comprendre voilà oyo eza choix na ngai moto aza na choix na ye choix na ngai yango gel intime na yo sokolaka na savon ya tioko oza na savon ya tioko osokolaka oza na savon na yo soki ya nini osokolaka yo ozozwa savon ozokende osokola ntina intimité na yo ezalaka te papa mama ezalaka te intimité eza sacré eza na eloko oyo eza censé ekota esokolaka kuna nde tobengaka oyo bagel intime tozwi gel intime na yo boye ntango deja ososali citron ndenge wana ye sikoyo ayekolanda na deuxième position kote ya bamama gel intime ekotaka na kati ya nzoto ya mwasi te eza eloko ya kosokolela libanda osokoli libanda osokoli pembeni libanda ya libanda wana voilà j'espère que vous comprendre osokoli yango na libanda wana osokoli likolo na libanda wana mais na kati kuna kokotisa gel intime te kokotisaka citron te très dangereux surtout citron voilà donc cela veut dire ozwi gel intime na yo tie na loboko osokoli sima osokoli liboso osokoli sima osokoli liboso osokoli sima osokoli liboso yo moko osentir ke ekomi na parfum ya kitoko yo moko osentir ke ekomi na parfum ya kitoko ntango ekomi na parfum kitoko mo osilisi kote intime voilà nde sikoyo oye sikoyo kobanda kosokola nzoto ubia bamosusu babandaka soki asisi bongo azwi makolo alors makolo fo kozwa mpe ntango konika yango makolo omona yo mwasi mobali talo ya makolo na yo ekuba talo makasi esala yo moko déjà soki ozosimba ngo bozosentir neti poso or ce n'est pas bien ntango ozonika makolo no toujours fo ozalaka na lime ya konika makolo fo kozala toujours na lime na yo ya konikelaka makolo ozwi talon na yo boye ya likolo na yo talon na yo yango ozonika na kati ya lokolo boye nika na kati ya na mipadi nika likolo ya misapi ya mama oniki boye oniki wana ya makolo oniki makolo na yo
oniki makolo makolo ezaka makasi te talon makolo ezaka makasi te tant talent na makolo eza makasi yo moko bando mona yo moko bando ozala même à l'aise te surtout biso ba mama tozora tant mingi na cuisine ya kotelema kosalaka mosala na cuisine ozolamba ozomona tant ebele oza debout alors tant ozala tant ebele na debout wana na ndako mwasi azalaka toujours na lipapa na ye oyo azalaka nango uniquement na ndako ezopermettre yo ebatelela o talon na yo ekoma makasi te yo so ozalaka na ndako makolo ngulu malili ya karo ere nyonso ezokota yo makolo kaka na sebwe makolo mpe ekoma soki mabiata soki nini ezanga mpe forme alors mwasi atoza monene atoza molaya tozala na likolo 45 olataka 43 44 mais quand même fo ezala na forme fo ezala bien fo ezala makolo ne ezala pete ezala kitoko alors ntango oza na ndako po evitaka kotelemaka ntango molai mpe kovanda na ndako makolongolo zala na lipapa na yo ya se ya bien tapete oyo ozalaka nango na kati na ndako osirkelaka nango na kati na ndako voilà alors ntango osilisi bongo sikoyo kosukola kosala bongo ozala sikoyo na mposo osukola nzoto ngai na sina yesa bino ngai nasalela linyoka nga asalela gante gana mona ngo neti elekaka nga muselu na nzoto nalinga ntango na osokola nzoto na nga na sentir ke ezokota ozosentir penake baport ya nzoto ezofungwa mais ezofungwa yango moni nayebisi bino meme likambo ya brosse à dents so na sentir ka brosse à dents wana eza su minu te fo na change yango nga fo ntango na osokola na osentir na onika na osentir donc yango nga nasalelaka linyoka neti ba mama neti ba papa neti ba partir na lobi ya katikati ya makolo wana eyindaka okokozala ozosalela citron na oboye oza na citron na yo onikaka baparti wana nde na lobi ya kotelisa wana mais soki onikaka yango te na linyoka eza mwa pasi mpo linyoka deja ntango ozonika ezolongola deja surtout neti na se ya batolo wana basi mosusu mona esala posoposoposo na katikati ya mipende esalaka baposoposo mingimingi mpe ezalaka masuba so oza mpe motu moko asuba mingi alors en tant que mwasi fo ozala na petit serviette na yo uniquement ntango osali pipi na yo ozwi yango omuye yango moke oessuye yango ozomona oessuye yango longo lisola masuba wana opangusi yango bien oseche yango bien voilà donc konika motu ntango oki osokola motu nyonso to fo ozala na eloko ya bien oyo osokolelaka oyo entretena nzoto na yo alors yango gel douche mpe c'est très important. C'est très important. On a la qui s'est appliqué que bossa la on a la qui s'est eza ba choix na ngai on a salé la donc j'ai douché eza pe malamu mutu fois ala nango eza mwasi eza na mobile oponi j'ai douche no ya bien o sokolela kango o esimba nzoto na yo o esimba na teinture na yo o esala bien alors choix na nga yango yo n'epte so bozo mona ngo eza fer and white voilà. Zui gel douche na yo otie na linyoka banda konika banda na matoi place otiaki ba citron wana banda na konika pe wana lelongi na yo nika elongi na yo nika oniki elongi kiti na si oniki makolo eso nikaki kuna pe na se ya tolo na yo katikati ya mipende na yo zwa ta nika nzoto tango niki nzoto na yo nde sikoyo yo moko osali nini osentir ke osukoli ressentir osukoli yo moko oyoka bien apres osali nini orince nzoto na yo orince nzoto no malamu ntango orince nzoto na yo oki oseche nzoto na yo alors mpona elongi fo koyeba ke il faut pas kosalelaka serviette oyo tosalela nzoto tosalela yango elongi ngai eloko oyo moto aprenanga yango c'est mon mari mobali na nga nde aprenanga eloko oyo ntango na ye libala sika yango bapapa mpe soki oza na eloko oyo oyebi mwasi no ayebi te bolakisaka basi na bino esalaka bien eza kaka te ke mwasi nyonso tu ayebaka nyonso mpa na bango mobali nyonso tu ayebaka nyonso ngai moto alakisanga yango eza mobali na nga eza mobali na nga nde aprenanga eloko oyo donc serviette elongi il faut pas komélangeaka yango na nzoto et surtout biso basi ntango mpe kota intimité kuna oza mpe na petit serviette na yo opanguselaka intimité na yo ngai mobali na nga nde aprenanga eloko oyo voilà donc yango wana ozwi serviette no elongi il faut koyeba ndenge nini ya kopanguselaka yango elongi bapangusa yango boye te non elongi bapangusa yango bongo te elongi bapangusa yango na douce ntango opangusa elongi na yo elongi bapangusa yango boye ozomona elongi bapangusa yango boye
ozopense elongi bapangusa yango bongo mais yo so ozopense elongi ozopense elongi lokwa sone non ça se fait pas comme ça ntango opense elongi bapangusa yango na douceur bongo elongi faut kotantaka faut kotantaka ozotanta boye ozosala nini ozopangusa elongi na yo après ozwi servette na yo ya nzoto oseshe nzoto na yo opangusi nzoto na yo etango osilisi bongo ozwi mafuta na yo soki opakolaka soki nini nayebi te mais okozala toujours na besoin ya biloko oyo mpe neti oyo eza vaseline biso toyebi oyo eza beurre de karité les beurre de karité bio na salela beurre de karité vaseline na huile ya coco na biso ya bio basala na Benin voilà huile ya coco na biso ya bio kapena na sola coco yo mbozo yoka na salela ngo na zaka biloko na mibale misato plutôt et 4 kutu pour na salela pe huile ya Johnson huile na Johnson na kenda kopakola ngo soki na ina ki mata na mbeto huile ya Johnson opakola na mbeto omo dégager na sola kitoko sola ba bébé surtout mwasi ezalaka mobile pour tout le belaka mwasi ate to le belana mwasi na mobile parce que mutu nyo surtout il faut se sentir à l'aise solo tira mutu mal à l'aise solo beni tira mutu mal à l'aise huile ya Johnson ou bien huile ya coco ngana saela ka yango mingi soki na okendo mata na mbeto soki no matana mbetu nde na saelaka yango alors vaseline na beurre de karité pe ekompletaka kaka neti na lobi likambo ya se ya tolo ya katikati ya mipende na nzela nsima okosaela yango mpe c'est très important opakoli baplace wana alors mpona bamama soki neti mpona bamama okomélange mpe vaseline na citron neti vaseline eza bokokata mwa ndambu na mwa bol moko apa otie ozwi jus de citron quelque goutte ya jus de citron fini okokotia mpe huile ya coco bio so oza nango misali mpe mélange wana opakolaka yango mpe na katikati ya makolo esala mpe bien na se ya tolo esala bien so oyebi ke ozokaka osalaka banoir place wana ozopakola yango ekozala bien voilà ntango osali bongo oaplike biloko nde na explike wana ntango oaplike yango ndenge wana opakoli mafuta na yo oyo osalelaka oaplike osali après sikoyo okosala nini ozala na besoin ya tige coton ezalaka mpona babebe te tige coton ezalaka kaka mpona babebe te oza mokolo mpe fo ozala na tige coton oti kosokola wana eza na basalite oyo ezalaka na bamatoi ezala na bamatoi alors ntango mai nde tosokola mai so ekoti wana ekotaka wana esala kolembisa basalite wana nomona motu mosusu omona motu mosusu otambola obie na babisi nde ezala ovandi pembe na motu boye omona mafuta ekiti eti awa azata kuna te ayebi ata te ke ilfo alongola yango mafuta ekiti ye awa ayebi yango te donc ozala besoin ya tige coton ntango oti kosokola mai ntango ekotakotaka na nzoto na baparti basalite efandaka ekendaka kolembisa yango donc ntango oti kosokola fo osokola na matoi na yo obandi likolo awa osokoli yango oke na nsima ochange position osokoli obwaki ozwi mosusu obandi likolo awa osokoli yango oke na nsima okoti na kati osaleli obwaki soki osalela ata 10 ata 15 5 ka yo essentiel osokoli matoi na yo osaleli osokoli matoi na yo oseshe mpe matoi na yo po ntango osokoli na bamai oyo ekotikoti wana ekelamusa baposo oyo asalite ebotaka na kati ya matoi alors faut kobimisa yango après avoir kosokola alors stick ozala no mpenza na besoin nango te soki osi osaleli na yo citron ezala nango kaka eloko ezalaka nango kaka fo kozanga yango te kozala nango kaka mais ntango deja ososalelaki na yo citron ozala pena mingi na besoin ya stick te soki olingi okoki kosalela yango soki mpo olingi na yo te eza nango problème mpe te mpo osalelaki déjà citron donc ntango deja osaleli oyo oza mpenza na besoin nango mingi te mais ezanga toujours te tozalazala na biso nango kaka na ndako mpo on ne sait jamais voilà il faut ezala kaka mpo moto aza complet mwasi kaka mobali fo kozala complet fo kozala babiloko oyo nyonso esengeli ya kozala nango alors ntango osali bongo osukoli orince nzoto na yo et voilà soko osukoli na yo aussi osukola wana olati na yo ale ozangi na yo mwa solo na yo te yo wana opetikisi mwa solo na yo
opeti kisi mwa solo na oza mwa so ozala ta na parfum te ozala ta na solo te yo solo bayebaka te kozala na solo nini soki oleki otika ata solo moko boye te ti sens bon mpa na yo ezalaka te mama papa moi ti sens bon esalaka bien moi parfait mpe ya malonga opetikisi parfait na yo soki apres kolata bilamba bien sûr olati bilamba na yo opetikisi parfait na yo ezala oza na ndako ezala ozobima ezala ozokende olala parfait eza kaka te ke batiaka yango ntango oke feti batiaka parfum te kaka ntango oke restaurant 5 étoiles batiaka parfum te kaka ntango ozokende sortie spéciale batiaka parfum ere nyonso olingi ere nyonso olingi ezala oza na ndako ezala ozobima ezala ozokende omata na mbeto otie ngai nayebisi bino ati otie mwa huile na oyo ya Johnson bamama soki olela huile ya babebe oyo pene bimisa sola babebe donc mobala oyo kosola bebe c'est ça huile mwa Johnson wana huile ya babebe ataka ya Johnson te bahuile ya babebe oka oyo oyebiki ezala na sola bien opetikisi opakoli osali mwa massage ya tolo na yo ya libumu na yo mwa mipende na yo fo kosala mpe nzoto mpe fo kosala yango massage yo moko ozosukola ntango topakolaka mafuta na c'est très important osali mwa massage surtout ya tolo ozomona surtout ya tolo na yo osali massage ya tolo na yo osali yango massage obongisi yango bien na mwa mafuta moko boye ozokende ezosangalangala esalaka takatakatake kaka boye ale na nini na parfum oyo opetikisi parfum na yo opetikisi parfum na yo et voilà nzoto ya moto bopeto sikoyo soki oza moto osalaka bongo chaque jour donc routine no ya chaque jour babiloko na oyo nyonso ozangaka moto sikoyo yebisanga obima solo ndenge yebisanga okobima solo ndenge nini oza moto ya solo te oza moto bato bayoko solo te oza moto bato bayoko solo te oza na solo te et puis bamama très important eloko ofo tozanga yango te lingette ezaka mpona babebe te lingette ezaka mpona kose démaquiller te tosalela yango na kose démaquiller na babebe et tout mais fo ozala nango toujours po neti na soki osukoli bongo neti na journée comme par exemple osukoli na ntongo eke okobima te wana ndako ntango osali lingette na eza na bato mosusu omona pendant la journée ntango mosusu olie boye libumu esali esengo ke toilette ke ça a grand besoin na yo alors ntango osali grand besoin na toloba toujours fo osokola na mai après avoir kosala grand besoin mwasi comme mobali toloba toujours fo osokola na mai il faut koevitaka babiloko ya bapapier hygiénique okolongola na papier hygiénique mais après fo kosokola na mai olongo na papier hygiénique après osokoli na mai na savon ou bien gel douche na yo otie sous gel douche na osokoli wana osokolaki no na journée on so sokolaki na mais eye pendant la journée ko okanga ngo te za besoin faut bimisa ngo ya salite ye oki obimisi tant oki obimisi ngo longola na papier hygiénique après sokola na mai tant osiko osali bongo lokolo so salaki na citron na tongo osaleli gel intime na ozana mo fraîcheur à bien siko tant osali ngo pendant la journée sokola na mai ko utiliser oyo après avoir ko sokola na mai to yebi biso so ke lingette ezana na sola kitoko ezana na sola bien donc osali l'huile lingette na yo oleki si na sima kuna opangusi oséché na sima kuna omonaki na mwa mai dango ezalaka mwa parfum na wala etiki yo mpe na nini na sola kitoko etiki yo mpe na sola kitoko ata pendant la journée soki neti osali pipi opangusi na mai jusqu'au lingette na obeti mipandi obeti opangusi yango kaka mipandi olekisi kaka mipandi ogarda toujours sola kitoko objectif yango wana bit yango wana eza po ogardaka solo ya kitoko ogarda toujours solo ya kitoko na nzoto na yo ozala toujours na solo ya kitoko oyo ekoétouffe mobali no te ekoétouffe yo te oyo ekoétouffe mwasi na yo te c'est ça bopeto ya nzoto c'est ça bopeto ya nzoto ya bamama alors bamama mpona kosokola eloko mosusu na bosalaki nalobaki ntango tokendaka kosokola mwasi oyo eza très important mpona mwasi eza très important pour la moi parce que mai atande bimaka na douche nde tozalaka banini boye mais esenga toujours mwasi azala na eloko mpo ya kosokola mai ntango olingi obeta mpe mai nao na bapompi wana ya douche nde nakoko obeta nao mai nofungoli yango boye tu ozobeta me kozala toujours na gobele nao ya douche uniquement ya douche mpona obeta mai ezalaka mpe important voilà donc c'est ça
bopeto ya nzoto ya mwasi, bopeto ya nzoto ya mobali, c'est très important. Koyeba kozwa soin ya nzoto na yo eza important makasi. Kozala kaka wana te okoti na douche, oyebi kaka question na koti na douche na savon na linyoka na koti mai onikiniki cha 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 osisi omona yo moto oti osokola mais so batali ba partie mosusu ça sent. So basimi nzoto no boye ezobimisa salite basali boye salite ndenge osokoli bien te. Faut kozwa temps osokola mwasi ko mobali ntango okoti na douche na yo faut kosokola, faut kozwa soin ya nzoto na yo, intimité na yo, soin corporel na yo, faut kolandela yango à la lettre, faut kolandela yango koyeba korépondre bacritère nyonso, koyeba kosalela oyo esengeli mpona kogarde propriété bopeto ya nzoto na yo. Vraiment nzambe alola apambola biso. J'espère que message oyo ekopase pe ekosala misala na yango, ekosala misala na yango. Vraiment nzamba pambola bino. Et puis so oti osokola ntango olongoli basalite na matoi faut vérifier pe zolo eza na basalite nini ekangama pe na zolo. Ntango osokoli mai ekoti matoi ekute eza boye mai ekoti bongo zolo mai ekota eza te ke okenda miso ya bato baomona baposo nini telemi yo awa okutelemi devant miroir no vérifiaka zolo na yo olongoli basalite okausi oséché pe zolo. Donc eza ke oti kosokola parti nyonso ya nzoto fo ekauka fo eza séché oséché pe zolo na yo mpona olongola pe basalite oyo mosusu etelemaka kaka soki eyoki mai. Très important. Voilà nzambe apambola biso. J'espère que message oyo eza passé ekoyede papa ebele bamama ebele. Nzambe apambola biso. Tokutani prochainement mpona numéro ya esika.